na bino bandeko bino tomesa kolandanga nzambe apambola bino nayebi ke oyo balandaka ngai na makambo na nzambe mikolo nyonso bazoka un plus parce que songa na teyi eza na bato na bandako na bango bazoka toujours ba bible na ba verset biblique pardon bible ba matériel ya Christ akozwa bible na ye kaye na ye stylo na ye aza ko tshaba verset pe azo ko vérifier soki oyo nga nazo lobeza ya solo ko bazalaka neti ba chrétien de bere voilà alors bandeko na ye pona interpeller nos prochains Jean-François Ifonge Ezekias Mbuku Ali Miamungala na za ko interpeller bango po baza déterminé vraiment ya kobebisa bana nzambe na moni Ali Mia surtout akeko zwa notre prochain on a kanisaki qu'il était un frère en Christ ayebi lilobate mais Ali Mia tsheye wana po basala kambongo bakabolaka entre temps bazo détruire bana nzambe soki yo omoni kenga na lobelo mabe na kosi ndeko na ngai nazo tshaba verset biblique soko répondre nga zala direct mais tcha verset biblique pe longwa pa Ali Mia kende pa yo zwa eloko répondre nga tshaba verset biblique po na yebi ko kokate. Alors, ce qu'on répond, dans verset biblique, wane lingolo bake oluki etumba na pasteur Jacques Dinabanza. Pour na to éclairer ba na nzambe. Wane koyoka soni etalinga lisusuté. Alors, bande konanga bomoni Jean-François Ifonge ayaka elulu naza musali na nzambe bakosaka bino alobela bino bakama badim mais ayebi ko prêcher limité c'est tout comme onani oyo nani mboko pe ko prêcher limité songa zolo bandengo wana kotsaka ko tembete ya poso ko salika fopa na kangio. Alors tango tozo mona nazo tala batindelinga eloko moko boye yoka titre yango Jean-François Ifonge vérité polele déjà mutabimina liloba na nzambe vérité polele affaire ce qui arena de Fali et Kofi Olomide. Ah, mais qu'est-ce que les noms de Kofi et de Fali ont à voir dans l'évangile? Et loko nini bakombo oyo yeko sala l'évangile. Banda 15 ans, plus de 15 ans yango yo Ifonge azo elaka beto bakombo oyo. Namonaki un frère moko komone na bosani alobela kay mabe et Ifonge était incapable de répondre na ba verset parce que amonaka ke ndeko wana ayebi liloba to chaka ayebi liloba ke soki babandi ko kota na combat ya ba verset Ifonge akokate a répondaka kaka mabe après atika Ifonge ayebi batu ya répondaka Ifonge ayebi ke netinga ako répondre ngaite parce que akokate nani loba nzambe akokate nani Ezekias ako répondre ngate parce akokate donc voilà. Alors boko yoka muke na ko sala vidéo boyebi ka vidéo na ngai sukaka na 33 minutes donc na yebite o suko za na ba 20 to 25 après na kati yango mais pona loba na bino ka bino bandimi bino ba chrétien bomoni titre Ifonge atie ayebi ke bo landa ye ayebi ke bino lingaka makaba buzoba mais là où il y a du sérieux bolingia ngote c'est malheureux parce que congolais bakomi komona ezoba na makambo mboka tina makambo nzambe esa ma mingi ndeko ngai ngana zo ko refuser ba musuba za ko ya tango abandi ko bela abandi mona ça ne va pas abandi ya pananga na ko tuna ye ndeko zala na clair olanda musa nzambe ni olanda ka Ifonge mais pourquoi ke pa na yete oye pananga oh aza pour ça la nzambe te mais olanda ka pourquoi ndeko naza occupé mwana ya bayo zate baza sur 5 6
Comment bino mo ndaka mutu yo loboza chrétien. Mais tangu ye azo finga basala nzambe. Tangu azo loba likambu ya badimi, bofrande, bakosa bino. Yo lingaki oyoka yango. Oyo Bible lobi ndengona te. Bible lobi na biso offrande. Koseme, badon eza biblique. Église ezanga mbongo, to ministère ezanga mbongo, eza ya kokufa. Do ministère nyonso fo eza na mbongo. Yana lobaki na bino ke Bostra ayibaki na ete. Ba jaloux, ba mona ke ya yibaki, mais ayibaki na ete. Ba mbongo bana kozwa eza biblique. Na mona ki meme ye. Oyo muto nani Ezekias ayeko lobila Bostra na ndinga mabe, c'est regrettable. Alors bandeko, tochana no eloko ya ifonge toko humela na mote. Après toyoka mateya oyazo te ya bino. Voilà. Voilà, donc Nabanzi nabai na ko sukisa nga wana boyoki déjà tocha suza ah nzambe oyebi bato basaka na nzambe basepele bino bandimi bon omoni liboso na banako tia titre pona ifonge mais lukola mwana na ye abala certainement pe kaza kwa koza nja na koko be bakoko alors mais biso bakongo soki mutu abandi ko koma na bakoko aza mutu quelque chose ma bezali elle mo pesa respect yango na bomoni ndenge na banako tia ba titre na ye nazo tia su ndenge wana te nazo tia mbala moko Jean-François Ifonge même alimia bo ye kutu na lobakane makambo ndenge wana te mais ezaka ndenge wana donc nazo loba makambo oyoyo Ifonge aza hypocrite. Na côté côté ya hypocrisie, Jésus condamne le péché d'hypocrisie. Na côté yango dimanche oyo na bandimi nanga. Mais le kola na lingi susute ko chaka ba mate nanga sika na YouTube te parce que wana eza pour bandimi nanga. Na zoki décision na ça fait peut-être 4 jours. Pour battre belé bazo zela mate nanga sika. Bazu batei baki na moté na l'église. Eza mabete za malamu. Mais na ba mate ya kalebele na na tia yango te. Il faut na tia yango comme ça oyo nazo sala année oyo na année ko ya na ko tia yango peut-être na 2025 si Dieu le veut. Mais pour l'instant ba mate ya sika na stopper yango. Oyo aza kolandanga pona na ba mate ya sika c'est pas la peine. Voilà. Alors na tia ki Jésus-Christ condamne le péché d'hypocrisie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une forme de la Bible. Alors, hypocrite, Tony est belé. Hypocrite, azana ni muto la taka masque. En tout cas, na terre qui on a ndenge moko, bandimi bayo aka hypocrite, mais ba comprendre ma ko belé. Ba oyo nazomona ba limia ba Ezekias ba Ifonge, ce sont des hypocrites. Ndeko nanga soki na Bible na Ancien Testament okomona il y a au moins 30 000 versets bibliques, au moins 30 000 versets bibliques. 30 000 thèmes. Mais comment thème au bino bozoko landa, faut bâtir le titre vérité pour les. Vous ne voyez pas que ça sonne mal au départ. Vérité pour les. Ayebi ke bazoba soba yoki yango bako landanga. Ayebi atie kuma fali pona nini
parce que ayebi ke bazoba bakolanda ye atie comme olomide pona nini ayebi ke olomide za muta musique bakolanda ye ye pas za muta kote kuna. Alors siko ye ayaka na ndenge mo ke ba olomide banene baza ba sataniste ye nde muta bien mais nani bana okota kote kuna te ya ki sataniste en tout cas kote kuna ni okota ya mote mais bande konanga nde pona zo kebisa bino tata oyo na banda ko banda banda kala ezate ke ayebi liloba mais ata muke ayebite yo peut-être ko contester parce que yo oyebite mais ye a contester ce sont dans lobby parce que ayebi ke ngana ayebi ke ye ayebite c'est un aventurier de mauvais goût donc ayebite maintenant tu as na loko yo même 2-3 minutes comme ça bona longola on Quelle grâce. Voilà. Alors, frère, pour répondre de l'issonne. Alléluia. Papa, Lim, mon gars, la personne qui est frère Tanks Banks. Combattant d'élite. La personne qui est frère Tanki Bangala. Compagnon. La pété, Yébissa Maman Violaine. Alléluia. Amen. Sans oublier la sœur Sarah. La personne qui est sœur Sarah. Voilà. Alors, frère, nous avons observé ce titre. Ezali likambo batitre te na otanga verset moko permettre nga natanga verset moko naza na Matthieu comme c'est otanga olingi pona batitre wana zela toza na verset moko na Matthieu chapitre 23 zana lukango Matthieu chapitre 23 voilà bien je mets mes lunettes je mets mes lunettes quelle grâce alléluia bien toza na Matthieu chapitre 23 yo ne totanga frère na ngai Matthieu chapitre 23 voilà, frère, je lis au nom de Jésus-Christ, frère. Dans le verset 8, Yoka frère, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Rabbi veut dire maître. Disciple. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Donc c'est Jésus. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Mon frère, et n'appelez personne sur la terre votre père. Ne vous bingaka papa moulimo. Mais la bonzale va pékisi yango. Vous avez bingaka papa na nenga respect. Vous avez un respect. Mais alors, il y a ce mot yango. Parce que papa moulimo, ça ne pas un moulimo. Yango frère Yoka. Frère Yoka, babia. Yoka. Yango babia, on a verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Babia na bonzambe. Na mokino za na papa botio. Mais na bonzambe Yoka. N'appelez personne votre père. Alors, bandeko. Nakati parce que nako chabino na buzoba. Hein? Nakati parce que nako chabino na buzoba. Alobi Matthieu 23 9. Ndeko nanga. Boyo kanga. D'interprétation il y a prochain Jean-François Ifongue ezaka en dehors il y a notre doctrine ayebi le côté ayebi pourquoi il faut tomber dans ba frère. Il y a ce qu'on appelle amour du prochain et amour fraternel. Prochain azam tubususu na amour fraternel azam tubususu. Jésus a instauré un autre type d'amour. Amour, on a bien amour fraternel. Oh, ils allaient entre nous les frères. Ils ont projeté entre nous les frères. Si qu'on y est, aïe, bien, on expliquer bien en côté. Y est à sa frère, y est, il faut que à sa frère. Olomide à sa frère. Il y a une différence. Mais le y est, aïe, bien, été. Batuniye ba titre. Pourquoi pas quand même titre? Parce que yé a certains titres moi osoité. À cause de l'évangéliste, à cause de la pasteur, à cause de l'unité dans 5 ministères azaté. Donc c'était un bruyère. Ndeko nanga. Naza na ser na moko autour bananga papa. Ceux qui ont dénoncé mutuna conformément à la parole, bazonga gâté parce que ba yebite ndengini ba ko répondre yo. Neti fongi na zolo banaina oyoyo. Ako répondre ngate na kula ndebelete. Mais ceux qui ont répondre nga na kokota siko na tout wana na kozoba faute ebele pana ye. Chaque verset biblique ya kozwa eza na faute. Chaque verset biblique ya kozwa eza na faute. C'est malheureux. Bible et lobi na biso na 5 ministères. Toza na apôtre, prophète, docteur,
pasteur évangéliste. Bible mutolobi yango ya lingo changer binongo. Bible mutolobi yango ya lingo changer binongo. Yé à cause de la jamais évangéliste. Ce n'est pas un frère. Bref, à sa frère té. Na boy ko contre mozindo. Et ça na biloko musuta muta a répondaka ndé na sali réplique. Yé sa frère té. Soki yozo benga ye frère. Oza ko péché. Parce que tant yé a passé na confession té ni repentance. Donc il est toujours là-bas. Na lingo ko tapita troté. Mais ndeko nanga soki yo landaka yé na mouvement. Pone na babino polele. Tala tango bazo ba makambanzambe. Oui ba omoni ba komo bazo cité en plein makambanzambe. Bomoni ba komo bazo cité soki ngani afin na mutu mo pe ayi parole de Dieu. O bazani wana. Ha ba ndiko ngeza ma pona bino biso ba chrétien. Nani yo landaka nga soki nazana 60 prédications par exemple. Na 60 wana nyonso yo kozwa fausse pela. Nyonso oyo kozwa fausse pela. Exactement o eza malamu o eza non. Oh, nous sommes na prêcher. Il faut se faire d'abord. Tant que vous vérifiez, au moins, il faut te peser. Mais là, na verset moko akokia moté. Verset moko akokia moté. Azo balbino ka frère. Frère. Mais ayebité pourquoi bazo benga frère. Il y a une différence entre procher et frère. Procher aza moninga. Frère aza ndeko. Yangwana bomona ki soko moni un chrétien aeko finga musala nzambe na kati ya réseaux sociaux soki yo za muto yebi liluba oyebi déjà que aza croyant de nouveauté yongo yebi déjà que aza croyant de nouveauté parce que Bible na biso na christianisme toza na discipline on a po muto yebango fo alanda mateya ya muto yebi liluba mais oyoyo c'est quelqu'un qui déforme l'évangile. Il déforme l'évangile. C'est un ange du ciel. Voilà, un ange du ciel. N'expliquez-moi sur ange du ciel. Il y a qu'on explique à côté. Alors, Bandeko, aloba kanasa musala nzaba. Tala ba titre na nyonso. Kaka ba lomite, kaka ba fali, kaka ba obo sunani, onan. Ce qui omo suso petit wana. Na loba mi on etika moko boy. Petit mo fa boy leki ya faire gola. Mais ngana yebi via bana wana koleka ye. Parce que maman na yeba na basenima pa na nga. Je lui ai passé la délivrance. Na yebi mwana oyo abota ma komone nani. Na yebi o musu komone nani. O za na professeur j'ai prié pour lui avant musu akufa. Est-ce que bino mona nga na bimaka? C'est trop bas pour un bima en tant que pasteur na bana koloba faire gola. Vous ne voyez pas que c'est trop bas. Bango basali ba mission na ninga osakanati. Ayebi no landa oh boy ayebi makamwa bato na kolekanga te. Parce que na yebi mwana oyo komona ye azanani parce que j'étais surpris na oyo akufi komona golanga. Ah bon? Et j'ai appelé la maman. Quand maman mais oyo akufi. Tant na fonu kaina na bi. Oh merde. Mais na ko bima te pona bana lo bagaleti bana wana bana biso na ibe date na sasa ba nyonso na ibe tala ba nyonso. Mais ngana bima vraiment en tant que pasteur na ki diko le ba o faire gola ou bien kingandi ah mais ça c'est trop quand même hein. Pa petit papa bana na ko le ba comme na ba ya musicien na ba le ba comme na nga musala nzambe. Il y a déjà baso ko ridiculiser basala nzambe mais biso ba pasteur solo to mitika ka personnalité na biso te. Il faut que ako guerre na musala nzambe te. Il faut que ayebi bana ni répondaka. To yebi bato so asima Bible, il faut que répondaka bango. Hein? A répondaka bango. Ayebi ke ayebi na parole te. Mais ngaso ba biko répondre nga de toute façon verset nyoso ya ko utiliser. Akozwa nyoso za ba faute la. Na landika moko apamba Matthieu 23:9 akwei aso comprendre la été. Alingi ko loba pourquoi ba benga a qu'est-ce que yo batuni pour ki pasteur il y a qu'est-ce que yo na likamuya père. Mais il y a des gens qui papa on a ça signe mon respect. N'habite moi dans soze colonie hein. Moi ma mère m'appelle papa. Bande ko nga basi ba papa. Où est le problème? Ça n'a rien à voir dans l'église, ça n'a rien à voir. Yesu ko ben ko expliquer bidongo. Bande mpe ben papa. Nazana ba maman belé, ba ça me la panangati. On a ah papa j'ai dit na banza, ah papa passer na Mukongo. Ah
Ma benga papa. Na Bruxelles, on va benga le maman a 80 ans. Plus. Ah, papa Jacques Boni. Ah, bien maman. Et ça signe un respect. Il y a zoté yabinongo. Il y a un seul père. Donc, à dévier pour comprendre comment on bâtit. C'est triste. Bonatiki. Mais bande konanga. Soki yo landaka. Il faut que. Namakoma désordre landaka yi. Mais soki pour namakoma nzambe kolanda ete po leki nanga yebi le côté. Ezate ka yebi ndabu. Non. Ngana bino a yebi le côté. Parce que ce que nous avons prêché Dieu à Kokangote. Dieu a prêché dans un désordre. Bloba na ye, balobi, yo ko prêché Dieu, prêché biso Dieu. Na vous même na 20 fautes ya. Bolo ban Ézéchias a prêché Dieu, mais na vous même na 10 fautes. Alors, tout comme est-ce que Ézéchias Alimia mon prochain yeba ke ozo ba responsabilité na yo. Yako benga mutu oyo ayebi lobate abana ko détruire bana nzambe. Au départ na kasaka yebi lobakama muke. Mais siko tang na landi na ko mona ke vidéo batini na tang na landi na ko mona ke azane ndenge moko na ba ifonge ba walesa ba mbiye a peu prendre mo pena ba Marcelo. Bandeko batu nyonso oyo soka zo bima na mnoko nanga. Musala nzambe zate. Oh nyonso songa lobi o Marcelo mbi o Kalamba yo kingani. Yeba ke asa musala nzambe te. Ako discuter na yo, mina nga ko discuter te. Babaka wana. Musala nzambe zate. Il y a des fautes graves oyo musala nzambe ko lobate. Na zune tibaka. Atei les armes spirituelles. Les armes spirituelles sont à 17. Il y a qui n'ont à 18. Parmi les armes spirituelles, à tes prières. Ah. Au moins, kolobaloba somuto atangi ya, abanoka sake. Koko ankosa nzabe ka po nga tangi wana. Na simi mutunga bi. Depuis quand prière est arme? Depuis quand prière est arme? Mais yo lokolo yebi lobate ndeko na ngai. Ndenga lobi wana bi bakaza musala nzabe. Nsoka ayebi rien. Na lobi bibino ayebi rien. Ndenge mona ifoki. C'est pour cela, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et devinez la suite. Devinez la suite. Jésus a toujours que ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Yo lingi ko zala ba chrétien belete, o lingi ko tchani lo banza ba pratique te, ndeko nanga, ndeni batabo ba ko saote. Batabo ni il faut que na Allemagne pas batabo benganga. Abano presse mais non, on expliquer les choses à moté, ba ko sur ba discussion. Ti il faut nga fâché, ba kali sala ba ke. Ay papa, ayaki ako, tango zo malobanga bi. Oh mais oza boyete? Voilà. Mais comment il benga ye oyoka ngate? Na finga gate bande ko bola nanga. Mais na makoma nzambe photos la capta clair. Il faut ngeli lobata muke ayibite. Ézéchias ayibi ata mukete. Ba Ézéchias on bazeti ba mukuna, ba walesa, ba mbiye, ba groupe, ba Marcelo, groupe on a tout. Na yibi bat nyonso te. Mais na kamona ki pasteur moko. Na kopesa binoye. Il m'a épaté. Je dis il m'a épaté. Mais nazolanda elone na mokoboy. Alors Ézéchias ezama pour Ézéchias. Ézéchias na corrigaka ye na anniversaire. Na baine aux faux prophètes chrétiens après chaque anniversaire. Et ce qui est grave au cours de l'anniversaire na les églises. Tous na deux versets dans la Bible, ils ont parlé de son anniversaire. Nous sommes balés et créer un problème, alors, à vous répondre, parce que dans le verset, il y a répondre. Chaos, donc, on a déjà chaos dans le anniversaire. Na boy ko kota na mususu na zwaka po na zana ngwa wate. Aye koloba mwasi à cause de la pasteur. Mais alimia yokanga na yebi ko zo contribuer na destruction ba nzambe. Loba na mutu na yo bosa la émission sur les anniversaires des chrétiens.
à répondre. Le banque pasteur Jacques a tchaki on a KO, mais quand on répondre, ceux qui ont la tort, toi la raison. À Kokate, parce qu'ils ont la raison. Yami Balé, Alinga qui a parlé Nadim. Lobane a parlé Nadim. Nako zoye yo a plus de 5 fautes, même 10. Nako zoye na 5 fautes plus même 10 à quoi reprocher d'imité. Alors, après ça qui alors qui moi si à quoi reprocher. Naso bana alimia parce que bato ndaka bino. Lobana ye a précisé est-ce que moi si à quoi la pasteur peut-elle diriger une assemblée? Parce que tant que moi ça qu'on prêcher. Bah oui, la femme peut prêcher la parole, na ba jeune femme, na bana, il n'y a pas de problème. Mais à préciser biso, est-ce que moi si à coquille cause la pasteur? En tout cas d'ici dimanche, parce que nazo bimisa yango, nazo ngote yango dimanche na ba diminanga, mais tant nazo prier et là on yaki ke na pression dimanche ote na zui thème mususu na pression peut-être dimanche okuna ou alors na pression ote na otcha mbala moko na vidéo na ko demander bandiminanga bana na vidéo parce que eko zwanga 2 vidéos ou 3. Est-ce que une femme peut devenir pasteur? Eko zwanga 2 ou bien 3. Donc tant on a ko tcha yango mutu moko akoya so contester. Alors beaucoup il faut préciser. Moi, si est-ce que la femme peut-être, parce que la personne déjà réponse, hein, est-ce que une femme peut-elle prêcher la parole? Ou alors, moi si à cause de la pasteur, il faut préciser ça. Pour ce qu'on dit pasteur, pas au cas où tout maranga, ce qu'on dit pasteur, moi c'est comme un pasteur et diriger l'église. Ah, wana sikoyo okosambo na ndenge moko, donc na yebiso déjà on le batté. Parce que oui, on a créé ce problème. Alors, ezete ngefa ayeba ngate na bana ngefa oza faux prophète très pas manzambe. Ngefa leki afininga. Abana ba pamba. Oh ça suki tani. Oh ça suki pede suki tani ngabia talaka ke lokwa mukebwe okotimai. Tangu na yeko répondre yé na ba verset biblique. Akima? Hein? Tangu na yeko répondre na ba verset biblique. Akima? Alors, véritablement soba. Ndenge yo Ezekiel c'est beaucoup. Na yebike on va nous répondre ngalité. Parce que ce qu'on sait qu'il faut pas répondre. Ah, ngana nasaka lobana za au courant mais sur ça au courant quand les mêmes jours parce que va verser ça quand les mêmes jours na koya bandimi bako ki mon église. Mboko bandimi na yo na église bako ki mayo. Et puis, ngana za koloba bien, mutu alingaka liloba nzambe, awo no sambe la pa mbuku te parce que mbuku ayebi liloba te. Pourquoi na bino wana? Natali eloko na ye oyo, mbuku aza koloba, azo critiquer nani Patrice Musoko, et puis alobi ke aza soki pasteur, aza musala nzambe. Alors que nani Patrice a cause musala nzambe te. Hein? Patrice à cause de Moussa Nzamete, à critiquer l'église chrétienne, Natala Natala eloko na lobaki pour Nambuku Mbuku aye ko dénoncer ba pratique diabolique na musique chrétienne. Bande konanga. Mais ba verser c'est belé beaucoup so ba tema côté ya teka ko dénoncer. Ministère ko dénoncer za la kate. C'est vrai que tu ko dénoncer, mais ça ministère té. Tu peux dénoncer, mais le ministère T. Dikunangai. Si on dit qu'on dénonce, tu as titre. Banda côté, ya, bah tu vas y baquer ça boy. Mais yo zo ko le papa après le bique. Nani Musoko. Aza ce qui pasteur. Oui, peut-être on a landé en haut, ma photo on a zui. Et puis c'est n'a pas si. Vraiment, et puis c'est n'a pas si. Boyo kaye muke. Sans plus tarder rapidement, pour mon prophète Ezekiel Simboku, mon numéro de téléphone sur la France a obéi à 06. Nalobi na bino bien après ça bino ba numéro, c'est pas la peine à benga parce qu'il y a eu le côté. Alors, ce qui yo la ndakaye.
la signification d'abord, parce qu'ils ont un clip. Frère, j'y ai fou par contre, on a vu ça, il y a ça, on fait là. Ma clip, ça, c'est la propre. Est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça, est-ce que... Voilà. Ce qui n'est pas Alimia, aux vidéo Oyo, Balobi Ezekias Mboku, a dénoncé la pratique diabolique dans la musique chrétienne. Ce qu'on a dit, on s'en a dit, les Hollandais sousté. Ce qu'on a dit, les Hollandais sousté. Au moins, tu as cité, hein? Alors, c'était Baïfongue, on a soit boxer comme on est sur une. Donc, alors, c'était bâtiment, on va y venir pour le battre. On va s'en être yé. Bâtiment, c'est plus quoi cité. Alors, Alimia, Zoa Moutunayo, bino même pour l'andakaye, boy, bisa Alimia qui est pasteur, c'est d'une abanza lobby. Ézéchias a répondre dans le cambo anniversaire. Pe a précisé, bah, frères et sœurs de Christ, le cambo ya moisi, soit à côté ya to, à cause de la pasteur, a précisé dans le verset biblique, à kokate. Alimia loba na ye, bandimi balingi a prêché. Namona mundimi monga loba na ye, oh, mais Mboko, prophète Mboko, tika na makomo dénoncer, prêcher bisona no toyeba niveau na yo. Mais à côté, parce que après, ce qu'on a prêché, ce qu'on a prêché, le bobéanga, aïe le côté. Nabina bino, aïe le côté. Bozoye, na ifonge, na Alimia, pareil, moutou aïe le banza mette. Alimia, c'est vrai que bozo commettre ma péché moko, eza malamute, batu oyo, Bible ezoloba, ezala ifonge, ezala mukuna, baoualesa, ba Ezekias, Bible ezoloba, ce sont des serviteurs inutiles. Matthieu 25-30. Des fontaines sans eau. Des pierres de 17. C'est-à-dire, baza même na molimo sans tuté. Baza on sala ba ventile na bango. Yo pe lo zoba o bani ko landa ye. Mais ngana ye bisino on a lobby. Bino to landa ka ye boy bisa ye abino répondre pasteur Jacques même côté na yo moko na vidéo. Makaba anniversaire na makaba ya moisi ako teya to cause la pasteur. À répondre à Kokate. Pour soi répondre à Zongile Malamoko. Mais Alimia, Nzambo Biso Sambelaka, un jour, à répondre Bino. N'est besoin de tout ban Nzambe. Au Bengi Mutumoko, oh yo, même Ndambo à parole à habiter. Je dis, je précise, même Ndambo à parole à habiter. Ce qu'on a yebi, à répondre dans l'anniversaire, na moi si, Nanikama moi si, à répondre côté wana. Bon, mon agaki, à quoi rien côté. Mais si quoi, on peut ça numéro pour détruire bango. Ou bien pourquoi? Après ça va ton numéro. C'est malheureux. Vraiment, ça va pas mon abino. Bamini Tangesili. Et na sukiwana pour na le basuli kamsusu concernant Brosta. Merci. Au revoir et à la prochaine.